En tout cas, Nzamba Pamboulaka. Très bien. Nzamba Pamboula na musala oyo. Voilà. Bon netinga. Mami la ni boanga. Naza mobalite. Oh, ya solo. Naza veuve. Oh, mawa. Mbai na kufa. Vraiment. Mbiso on detangisi na bana. Ibimisi ba ba diplômé. Bana papa ba kufa. Très bien. Na ibisaki Nzambe apesanga makasi bana bakota université. Voilà, c'est ça. Na musala oyo. Pour ça, nous allons vivre. Mais quand tu m'as dit, vous savez déjà pour combien de temps nous allons tomber vite. En tout cas, ça a 16 ans. 16 ans. Voilà. Très bien. Nous sommes des pistes, nous avons aïe et belé. Bien. De 1 à 2000. Voilà. Surtout, nous sommes à carton. Nous sommes à 1 à 2000. Très bien. Nous sommes feuilles. Voilà. Il y a 500. Nous sommes muscade, il y a 1000 francs. Et bien là, il a fait à 500. Fait 500, c'est belé. Côté, ils ont rebellé. Ah, ok. Il y a 500 qui ont moins quantité. Très bien. Très bien. Bien noté. C'est moi qui ça, mais voilà. Tous les mingité, bateau presque tout ça qui vient. Très bien. Les débats na Selimba, comme ils bricoler. Ok. Ah, Monique, so tambola. Kasi milingo bien. Oh, maman. Pour me faire milinga pour pour ngala kokite le loka pour misu ta ma misu. Yusko ça nyonso. Ndengeza awa. Milinga na ndengo ebelisa ngo. Milinga na ndengo esala probiso tozala. Vraiment. Siko so milinga na ebela ndeni. Ebela te, misa goûter. Fime nyonso yango. Fime nyonso yango wana. OK. Non, je m'en wana. Obi idéologie ya nini ya évidemment bana kaluka. Évidemment bana kaluka. Et bana na bana 6. Oza na idée ba néon, bana bana be carton na rapenda. Ko pela nde ba onde ba bana mbisi liboso na biso. OK. Mais ba baby sa musala ba yebo sa mbiste. Tika boy. Comment muta bandi musala liboso baby sa zu ndeni. Bi bo copier bango. Ba on ba na idéologie. Eza na bongo. O moni biso nde to tumambisi. Tumambisi propre. OK. So qui bien dans quartier D, la commune Ngalema, so écoutez ce que va tomber les vidéos comme moi. Très bien. Le mais la quartier va tomber à boité. Au comment ni batia ngoni. Bon on va tomber bis na ba. Ah c'est bon ba tomber plastique ba ni tout ça. OK. So biso ta. En tout cas, bon moni bino moni to lié ensemble là bandeko ah bon bête appelle solo par rapport à bilo to lié. Si biso meilleur ça vu combien. Là comme na suka na sisi nanga. On se voit beaucoup tout sur la bien. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te mo misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te mo misala emonani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyonso Yabiso Podcast. C'est moi votre M de servante, El Mara de la presse, Yamoukousse, Yamakike Bele, autre Madi, la plus courte de la presse au Mexique, au Benga, la Marado d'Afrique, toujours Namilé. N'a jamais pas d'émission, là, ça n'a remercié, n'a souhaité, Babo, la boss, Roni Malundama, boss Yannick, sans oublier notre boss. Checking dans Londres, on a vraiment suivi ma solo la réalisation. Pourquoi pas, n'a souhaité ma meilleure venue dans la famille, ma tue la mobimba, la vraie vous avez partout dans le monde de l'Obara TV Radio T 2026 il y a un côté makabose bandaki et on a préféré qu'on y a bon on a Katia Kaluka na Kaluka d'ailleurs ça la nini
toko beta li solo ya mambo evitale vida bana poto bana partout dans le monde elle mara de la presse là yé pena ko beta li solo evida yo toko yé baneni basala evida evida bali oboyo kaka bande onango ezele kwa salité ezele solo toli yango te basala ngo bisika mabele toko yé ba est-ce que vida basala ngo bisika salité est-ce que batsara ngo nini pour me vida bongo basala ngo na mbisi nini basomba mbisi yango wapi tout ça to yeba par rapport à une douce émission lelo essayera ba commentaire na bino ba partage na bino bon liker vraiment yango to zara toujours na millier place où elle marre de la presse à télé mais avons frontière entre Bandalungwa na Kanluka donc pour on est et Kaboli Banda na Kanluka pour ba bengo bongo ya député national honorable Lévin Painé à Salarango donc voilà frontière na telemeza bongo na Kanluka bisika oyo toye pena ko sala pena découverte ya ndenge mambo ke na bi ba video ate yango beaucoup plus wa besala ma minka ba Kanluka et ça va mine ba selemba mais biso préféra ki to la gata Kanluka pona ko beta li soleil vida badi na liango be na kuanga na liango na fufu to na liango le ko le ga pipi makasi ba termina elle m'a ramené un message toujours qu'on dit pour se placer Sabino ba idéologie ya 2026 ba bi année o ki di baté boulot palais so ça le yenga fona baba ba nini te ba ninga ba pe ba ka materne comme ba simbe qui cité esprit toujours donc na za même morana cameraman nga Josué Mbungo to zali sur le terrain to luka bisika maman ba la ki biso da kitoko ka ni to message toujours comme ça to solo na après to décortiquer ton message et ça vous a toujours prochain connecté nos calamités merci beaucoup. Voilà très cher amis internautes toujours TV za radio te toko mabisika oyo ba orienté biso pour maman ça la vida awa na kati ya commune ya Ngalie ma président na Kanluka donc ezamba liboso pe ya biso podcast kita ala mabele mais l'autre ko beta pena li sonenge to message toujours ko beta li solo ni basala vida to yeba so basala ngona mbisi nini to yeba so batia ngo ba ingrédients nini batumba ngona nini to yoka ka batumba ngo loka saité lelo yo boko mona nini to baka TV za radio te bo pe servir na temps na kutu na mère na sola na vraiment la mo déjà dans la moto. Bonjour maman. Bonjour. Comment on est maman? Maman Mélanie Bouanga. Maman Mélanie à tous à Kanluka la quartier 1. Quartier 1. Commune Kitambo. Voilà. Au Kanluka ya Kitambo. Ya Ngalie mate. Ngalie mate. Ah ngakuna gafe. Ah fana ça no ba recherche mo par rapport mais ku felite maman to ele yo tala yo to e pela bete la biso pela li solo pena yo ba bi yo mto kanga masolo awa na evida. Bete no masolo evida o sala manonde. To sala ngona makwala donc poisson makwala voilà to somba ngo na selimbao OK ela mbise utala ngula OK donc awa na Kinshasa mbisa makwala eteka mateka na ngula e utaka kuna e awa OK soke ye e ya na carton OK tout le monde carton on pense que na carton c'est tout monde parce que TV za radio déjà te moi preuve moi carton to ba ke na carton boye ça moi qui tokoti ba ki bana poto ba ngaba mona ba vie réelle donc ça ba ngaba ngate ezala 20 kg 20 kg et quand tu as combien na kati kota ba 120 OK 130 OK so examiner ma 400 100 ce que bon somba on est na combien to somba carton ba 80 ba nuna soni mbisi komi passe wala nde to soma ngo ba 100 000 OK neti mikolo mbisi zoya nango ba 75 voilà 78 nem ko ba feti bona ba douane so fo pesa fo comme la ba 72 000 donc na mbisi pe futi lango douane tika bo tina mama ko lia douane kota zo kota na malili kuna zo bima vraiment pa peso carton malamu so fini était donc moi peso carton mabe OK ce que vous dites somba bon par rapport nous somba carton nous 80 000 100 000 vous aurez quand même moi bénéfice ou ils auraient à taille belé même soupe les qui n'a ni mon sombela qui faut DPR en tout cas nzamba pambulaka très bien nzamba pambula na musala oyo voilà bon netinga mamela ni Bouanga naza mobali te oh ya solo naza veuve oh mawa mobali nanga kufa vraiment mbiso on detangisi na bana ibimisi ba diplômé bana papa banga kufa très bien na ibisaki nzambe apesanga makasi bana bakota université voilà c'est ça na musalo pour ça musalo na vivre te na kacho mo lobate maman c'est déjà pour combien de temps bando banda musalo tombe vidabo en tout cas à cause ça te 16 ans 16 ans belé mais c'est yo pendo zanso yigele lo ba vidéo comme na ba fête ba ndo loué yo tumbi na fête makasi
Vraiment. Mais toi qui 16 ans déjà. 16 ans déjà. Vous avez déjà un bon souvenir aux zones COP oh, ils sont bien moins loco to à part quand ça banne. Ils ont les longs mots déjà mon tout yo COP vide pesa yo. En tout cas, évidemment et ça là ngami ça les béni. La solo hein. Like ça nga. OK. Talislinga bana. Très bien. Atonga pe banda ko poka makela déranger biso, banda ko kuwe biso. Tito comment va la banda manzanza boy. Donc to baye ko tonga ndaka briki. La solo hein. Makela so ka buki. Do pont à débordement et débordement ti. Azo côté so tina banda. En tout cas to perdre belé. Voilà. Mais musala na biso en tout cas zo sunga biso. Ata ya mingi ezate mais tozozwa ya kolia. Tozozwa ya futa minerva la bana. Très bien. Tout ça maman qui est biso bolé mambonga bien on sont peu moins loko ndako futi minerva la moi on sont peu moins tolo bekanga bo va na baba. Voilà. En tout cas ils ont commerce ma bêté. OK, merci beaucoup maman to moni siko évident. Biso to moni encore évident. Peu comme évident bo. Bo sala ka ndenge nini? Bo tsaka ngoni c'est évident bo tsaka to ba tsambuma bo tsili tunguru to bo tsiko ma rouge to pousa na bo biso ngalinga même linga o dérange ah to sali musa to pona. Ils ont soin na misu vraiment. Bana ko expliquer biso. Voilà. Tinde to somba ngo to yaka na ya mubesu. Très bien. On somi be pisse nango. Faut compte aïe et belé. Bien. De aïe à 2000. Voilà. Surtout net nga somba carton. Na somba aïe à 2000. Très bien. Na sombi feuille. Voilà. Il y a 500. Na sombi muscade il y a 1000 francs. Et bien là il refait à 500. Feuille 500 c'est belé. Côté ils a rebellé. Biso kuna. Batia la biso kuna belé net na selimba. Ah OK. Il y a 500 bakanga na ba chassis na moi quantité. Ko tout en nyonso na ba aïe. Très bien. Ko ta ba kupidi, ko ta ba pays, ko ta biloko belé po boma nausée. Très bien. Soko yé nango. Au touti be pisse. Voilà. Au salimbisi au bando palola. Très bien. Na ngeko beaucoup tanga dans ba quoi là banzu bien palola on a bekai voilà. Ils en a bekai, ils a passe na osala. Oh là là. Donner ça bana mga 5h. Tina beaucoup tinga na vanda. Na zaidi à 5h libanda. Donc où tu peux ka wenzele lo peka? Te la somba lobby, lobby na congélateur. Très bien. Le na osala. OK. On peut na osala lobby pesani. Bien. Tu parles lié après. Na sukoli yango. Vous serez combien de mailles? Souka na 2 mailles. 2 mailles hein? OK. Na souka na 2 mailles. Na passé. À l'esima. Na kitisi wana. Na jusqu'au na sali be pisse nango. Na seuzu nango. Na façon une heure de temps. Et quand tu as des pistes, beta solution be pisse wana parce que tant on tient ingrédient mo futo yeba parce que ça bande ko ba olanda biso ba ça be exercice ba ça ba funa ba na pote ba na fu hein tant yo lo ba ba zo ça be exercice ba tcha ba fu ba meki ba tela soki ona o ko kaine lo ba kaka to ke na mama net li choko biso somba ke uta pe pototi ya solo hein ingrédient to tcha ah ouais rouge ya rouge et telisaro uta pe poto po ba bien ya en avion. OK ba teka mo pe na selimba. Voilà. So dans so wana zate vidéo ça rouge. Bon et ça rouge. Les gens me ka dako ça évidemment et bi ni pembe kaka. So eza eloko na te vidéo ma ki toroté. Toroté hein. Donc faut ça la eloko no beta on na pipi la mikie. OK. Au salon on mélange. Yango. Voilà. Moni pipi. Voilà. Pipi to salon on a be pisi. Wa pipi yango soir abi bisa biso miyo yango. Gars le non on pisi. Pipi la mikie yango. OK. Donc ça pilipili. Ko sala on te ko pe ko yango. Sikoyo, po gumba maboy, bo sala ngondeni. Bo sala ngona machine gumba to maboko ka. Maboka. Nene. Quand des mbisi ça bon. Pour réaliser les bisons vraiment. Voilà. Vous le pele coach na mun. Ah ngafuna meka, nasko maboko wabna meka. Ngape funa meka. Mama oh maya ni, yango so maboko. Ka mai na simba po soki moto. Ngape na meka no like ça non. Nene, ozimbi siboye. Après na soper on suba sauce hein. Après na zini. On pele no gumbi. Na gumbi we. Après te zo banana munoko. Na banana munoko. Boy. Na ko gate gaye. Ozo boy. Simbi bisi. Simbi boy. Voilà. Munoko boy. Après na le gumba boy. Na baby sango. Na ko gate. Na gumba boy. O gumbi on bina boy. Mondo chito. Après na gumi na koti yango a clé boy ne siko après na tie. O tie na moto. Na tano na moto.
Tu veux radio, tu vois, elle m'a remonté ça, n'est vide. Mais quand on regarde la presse, n'a rien souté. Dans une cop, à ramonner, c'est sous ça, bien. Mère a bagné dans Zui, Missi Boé. Je me suis dit, je suis appelé en soupe, après, na côte, je me suis dit, awa. Na Gumbi, ma propre. Ok, boé. Après, à côté, na clé. Na mon corps, awa. Tout ça, le jour, ta mère a ça la 16 ans, vous comprenez, elle m'a ça. Elle la passe. Elle ça la passe. Après, évidemment, on va tout voilà. Elle m'a vraiment tout évident. Et c'est déjà bien, il faut tout essayer à boire. Puis ça, moi, il mange bien, mais que bon, la poto, bon, la partout dans les mains, bon, la bine, voilà. Ma papa. Voilà. Ma papa, tu sais, bon, la c'est bilo, bon, tout évident. Donc, il faut tout évident, la vase. Oh, banini, bilo, moi, salité. Ma baya yango. Très bien. Mais si ça vous payer, yango. Voilà, Montréal, yo soir. Ce qui me si ça, oh, exact, mbisi, moi, belle kitoko. Exact. Donc, fumer. Ok. Totié. Moi, tu tombes là, yango. Ok. Totié, poussière, ma baya na se. Totié, mais si ça, totié, libaya. Pour ceux qui m'ont flammé. Tozu libaya au Saini. Au bomi moto. Ok. Et arrive à peine que ça les vidanions c'est ici qui n'ont été pété. Et gros ici quand tu pas sur ici les baby. Les baby donc vous appelez VO landelango hein. Faut là arriver, na go déplacer na tika. OK, ce qu'on te tient la moto, vous pouvez me dire on ça après combien de minutes? Et vous me l'atté. Ça va combien de minutes? Et vous me l'atté. Ba combien donc il y a minutes là déjà. Ba combien 30 ba 25 peu. 25 c'est belé mon point. Ba combien 5 minutes. 5 minutes. 10 minutes. Voilà. Bela au balusi. Si ma allez, ça ce qu'on a no balusi. Balusa ko mama. Zero inda abana poto borataka bino kuna malili ero bopuliki ba bulangeti ba biso na kini momotu na kaluka na lena ngevida ai mamu yango balusa mama ya mukongo ebeli obati voilà Pose il est belle la pizza. Pose le belle ité moyo balusa ngo ezate panzana faut mbisi pesa mafuta. OK. Mbisi makwa la feza la mafuta pour la moto bumela te. Ondeza boso za mafuta te, to sera huile, to sangisi na épice to saisonnango. Voilà. Et on va te belle ba ignora évidemment évidemment biloko en keleza biloko ba pauvre eza biloko salité. Est-ce que yo déjà bano te ka évidemment ba tu ba pas tromper ba temisi jeep maman évidemment. Et arrive pas na poto ba yo liape. Ba sombela de évidemment. Ya solo hein. Ba sombela na jeep mo boye na baka yao. OK. Et wuta boye na se et tel msinga soninga évidemment 3000. Na tile na chesa noir na pesi. Voilà. Ba te be ba la na bango. Ya solo. Ba ibi valeur loko. Tu mo soba mo na wuti poto avant na terrasse a bengi OK. To tira citron. OK. Tira litungunu, to insalango, to tira ngo na bol. To tira ngo propre. Mais ça biloko salité. Mais maman yo ko tega be vida na yo o tambusaka to o tumi bo tina porte. Te na tambusa. Tambusaka. O so transport pe o ju transport ki tu pese mo o tegi to ke na makolo kaka. O babi kanu ka bolela makolo fort. Te neti te. Ceux qui me connaissent bien on tegi la bandali molar. Voilà. Bandali sinkin. Ti na ke kan kokolo. Très bien. Na bimili ngwala. Voilà. Monde de tega em so be kalu fungula. Mais vous souffrez oh bon so nous ana ndo que na transport on a perte il y a transport tout ça par rapport à visibilité au luka vente sa biloko maintenant le côté bino le tam sa biloko na transport te pour mona ngo perte ezara ni visibilité au te karara to ne évident liboso to za côté on a banda les autres ezako te kama batu ba yi isi kate wana ba so na batu ba omoni mai to bomela OK voilà batu bazale qui presque koyeba musala évidité. OK. Les biso to balena musala mapa. Et to tamusi mapa na boulangerie mi kemi. Et mundela kanga journal yoko bimisa boulangerie izine munene. To tiki ba boulangerie mi keto ke izine. OK. To moi na izine mapa ko wela ko bundela mapa ko kede ba na tongo bo so mapa te journée kufi. Très bien. Donc ce qu'on nzamba pese biso ko idée oyo ya ko tumba makwala. OK. Mais makwala oh si vous voulez le vidéo na na balia ngo te pour mtezo bina asobi makwala kalingi est-ce que ezala ya okalinga pesa la ah mais le vous avez sende vidéo ko ndina boya na sende moi na to li solo mo mko bela so vidéo boye na lie vidéo mais la sende journée bebang parce que on mela le kuita fufu premier Q et les gâtés et la troisième le kuiti o liaka ngoma sende le renfort biso bana desa bazo liambi ah si bana bazo bima balia ngo kuna mona mo ya ano so beli ameka no ko liaka biso la ngai
Même les radio té. Nous que la mona ya awa. Mais on a sombele vida. Ah mais kana ko lia. Moi il a vida. Moi il a nazolia, moi na déjà pas zolia. Oh là là. Ezo lo da biso ça. Oui la ngamona. Biso bala na balia. Ya kana bango e bela bela tila bomali na misu na mona pena. Parce que o za TV, TV radio to mona. Po mutu muso mona pa pesa mona zo banga. Zaba bimisa. Sendende mama nga mukolo kuna banga so mona mukele yango. Zamana. Soko lingo mona o sendende to tumobo. Mais soko kalinga maloko libundu. Ya solo No faut ka usango ulie zo moto makasi leo chambisi. Allez, et ben nobela. Okay. Quoi la fois quand on a sendé limwe. Voilà. To la ma repela musaka. Oh, tika boy. La musaka ko hyper. To la ma repela. What's ko passer on songi susu. Ah, moi biloko to liaka. Ekwei, na misu na caméra pesa. To ta somera sani. Kaloko le kwei. Akozongi c'est to obwaka. Atiko mupandi ko kenda pas zongi. Wana ekuwa masute. Ah, c'est baby. Ekuwa masute. Voilà, problème té. Biso to za ko évoluer la biso. Po diga vide ça na kaluka. E ba ko bi musu ba sala on dit mi kaluka c'est le baou. Ba bien ngote. C'est mba pesa mais voilà. Toza mingi te bato presque to ça que vidéo. Très bien. Les débats na Selimba. Ba komi ko bricoler. OK. Ah monique so tambola. Milinga kasi milinga bien. Oh, maman. Ko mesala milinga bwe po ngala kokite lelo ka bwe misu tama misu. Yusko za nyonso. Ndenge za awa. Milinga na ndengo ebelisa ngo. Milinga na ndengo esala po biso tozala. Vraiment. Siko so milinga na ebela ndeni. Ebela te, misa goûter. Fime nyonso yango. Fime nyonso yango wana. OK. Ndongo zo mona wana. Obi idéologie ya nini ya évidemment bana kaluka. Évidemment bana kaluka. Bana na bana kate 6. Okoza na idée ya baneo. Bane bana ka carton na penda. Ko penda nde bango nde bato bana mbisi liboso na biso. OK. Mais ba bebisa musala ba yebo sa mbisi te. Tika boy. Comment muta bandi musala liboso bebisa zu ndeni. Bibo copier bango. Ba on bagi na idéologie. Ezaka bongo. O moni biso nde to tuma mbisi. Tuma mbisi propre. OK. So qui bien na ba quartier D, na commune Ngalema, so koute sika ba utumele vidéo kamwa. Très bien. Lo ba mena quartier ba tumba boyete. Ko kamwa ni ba tiango ni. Ba ko ba ba tumba mbisi na ba. C'est ba ba plastique ba ni tout ça. OK. So biso ta auto to zwaka. Pona ke luka libaya, pona ke zo pupu to tumbelaka. Très bien. Pona ke luka misisa. Donc ba ota wana ba zo raté. OK. Ba ta quartier de ba tumba mbisi chaque jour. Na Ngalema. Oh là là. Batuma mbisi chaque jour ba pe maraté. Nde biso za rakele la bo ma journée na kina zo biloko na salle la musala, pe pesa ngambongo. Ba so ko tana bazana ngote. OK, mais moto na moni ezo pela bo mango OK. Voilà, oh musala passe maman. Musala passe. Ah, 16 ans la musala, mi ce problème té. Ya problème té. Ba mesa na ngo. Na mesa na ngo déjà. Ah, maman. Pour l'air mona zalaka. Na kosa pe 2 mois na zo teka mbisi na pemi. Akosa pe 3 mois pe na oteka na ngate na pemi na ngate. Ko pema bongo wanzo a cop mususu sala rato pemi pa na dérangement na pe na ndako awa. OK. Moi ba ji na nga. Na teka na nga. OK. Siko maman na katu maloba te be vidéo déjà boye. Boye ba déjà pris par rapport à mesure. Ndenge za boye. To ebi déjà ya 2000 ans. Ya solo hein. Ya 1500 ans. Ya 1000 fois ans. Des ans. Na 500 route des ans. Des vidéos ba 100 francs, 200 francs za soute. Ils ont les vidéos ba 200 francs. Wala le to bana ngo sika. Ya munene makasi za ba 1000 francs. Oh ndenge ngo za 1000 francs. Wapi? Oh to ligi 1500. To za oteka ngo 1000 francs. 500. Siko 1500 so mzenga somba ya 500 kata ni mutu apamba. Te. So mtenga somba ya 500. Maman a bengu evida. Ah oui. OK. Maman na oteka lenga evida 500 na kwanga. Au bouki mbisi oyo. On des abou. Oh 1500. So le bitina ko tamutu. Ah OK, on va 3 parties. OK. To tsa da bandelo. OK. Mais abo ça la ndene oteka ngo est-ce que il arrive un peu que le terrain je m'excuse. Oh là là, milinga kotinga tina mutema. Mo comprends kaka donc. Musala to prendre ça nini. Il arrive un peu oteka pe vidéo oteka mité et la lipé. Ozungu no pe belé la na tongo ko sanika ko tabu ali. Geta musasu ba bala vidéo la. Ndenge zabu sona lokwa da se koteki da be pisse déjà. Ndenge zabu atela libe barate. Ta solo hein. Ndenge tekina ti louf. Tika bon. To sala ngo to lali sango le to keteka onti. Donc ti to ça non ba na porte ba ko se ba demande si on livre pe ke mikili. Kendaka.
bana poto banga te émission oyo to ngozo kota bola ni la numéro ya mama ya bobenga livraison ezali na kilia moko na njili ena va na njili autaka poto OK ba ekutanga na osala musalo na 13 en tout cas abenga ami mama nazala posa osalela mbiso na oke na ona poto OK nasalela mbisi ami mama na poto mais banda wana abenga nga suti atikala ofuta ka $20 tika bo banda na benga nga suti $20 c'est belé pour na kopo ya mama apesa nga $20 c'est wala $10 ezaki na ba 13 000 soki 10 000 kala bane ote kala banda na benga nga suti ayaka na yeka era yo mona na salelier carton mobimba akena wa poto akena oteka nguna. OK mama est-ce que vous avez idée que pesa biso na nous combo ya evida euta parce que balobenga ngo evida badi combo wana idée ko zale euta na créer combo wana to bini pe boya bokutango ka combo evida evida omoni mbiso ya koyita oba mama za chakala na biloko pesa le so mama ke wenze basoma mbiso na ba yiti ba tuma na ba carton. OK sko ba idée wana ere yaka faut que tu sala sko mbisi to ba noteka ngo bongo. OK mbisi na baza kotsongo mungwa te bazale so bateki Thomson na wenze Thomson etuli bazu ba fima ngo ngo teka ngo mipiku na wenze. Très bien yo sko idée wana yaka biso. OK ça sko évidence conforme wana to saison ngo to teka ngo to teka ngo pena anormal. OK donc idée où ta place wana siko pourquoi vous sala ngo ka fuza na pima parce que ça ba mususu bazana poso lié vide mais aloko za na pilipili yali ya pilipili te mo yali ya ezate ya bosunga me batakuiti par rapport à chupa moi kopo esenga moi lo pima po solo la pesa biso no éclaircir biso no poni botia bola sala ngo na pima elo to sala ngo na pima po ezala nausée. OK muto aliaka pipi te so asombe ko tiele pipi te très bien ko tiele ka aubergine na evide opesier. OK mais bato baliaka pipi oyo ka tiela nga de luta pipi soko moni muto na sengi pipi seka melaka gene makasi voilà ni bato mingi ebele presque baliaka ndeza peto doza pipi. OK ezalaka so eto banango sika okotia sako mbimba donc on bela matoi moto ekangami ota munoko ozala matalo tie pena likolo ya matoi voilà mais bato ya régime bakoti donc une fois c'est pesaka munoko fois liango obakisa pipi te voilà pipi lo salela ki yango olela. OK mawana kato malobate nezala na biso so bandako to sala ka misala za yemo nonika ilamba na yemo mwenze wongo yuso ko sala video no nzemo no préférer oyemba tango otumbango et puis so makasi ya ko sa musala ndenge zala en tout cas mais quand on bala moko ne obalola obe mama nzemba ngo sala na sala ke vida so na bando sana nimba na banzembo église yemba ngo mama nimba banzembo église pour nga samba na réveil tout ça libota moko c'est bien nimba na banzembo église avant na linga ngope na bando yebisa en tout cas nzambe na pesi na nzambe merci. OK ngo batelinga voilà bundelinga bitumba butu mobimba très bien otani singa tongo voilà otalanga bundelinga bitumba na musala nanga bien nzamba lo asko na pesa nzambe nanga merci. OK na pesi yo merci na kumisi yo na pamboli yo bien na netoli yo nzambe bo ya bende la biso pa ndinga balula penda Bana siko na mando yema. OK Kumbama kolo Yesu kumbama kumbama mobundi molongie kumbama kolo Yesu kumbama kumbama elikia basantwe mama na yo kumbama kolo Yesu kumbama kumbama mwana nzambe kumbama na yo kumbama kolo Yesu kumbama kumbama mwana nzambe kumbama na yo Yahweh elonga nanga kumbama Yahweh elonga nanga yo kumbama Yesu Yahweh ozali nzambe kumbama Yahweh elonga nanga kumbama Yahweh
Yahweh ozali nzambe kumama kumama Yesu makasi nanga yo kumama Yahweh elonga nanga yo kumama Yahweh makasi nanga yo kumama Yesu Yahweh ozali nzambe kumama Yahweh elonga nanga yo kumama Yahweh elonga nanga yo kumama Yahweh makasi nanga yo kumama Yesu Yahweh ozali nzambe yo kumama Yahweh elonga nanga yo kumama. Voilà, très chers amis internautes de Baka TV za radio T. J'espère que bien ce bon moment na maman azo sala musana et a préféré ami ko yeba nzembo ya église des rêves to ba mi fait pas contre malamu non voilà. Maman zo nzembo motivera maman asala musala kito ba nzembo tam to sala musala na e akumisa nzambe nzamba lingaka boye maman so ya kitoko maman pesela ka ndenge ezalaka tango yemba boye o ba luso o senti ndeni bulezo kolara ezo la musala Musala le kola osanzambo ko tubango te voilà o sika pe maboko tala ka moto so bimana ya makasi mais si vous avez bana on ba eda rope etel ni zara oui maman Laetitia yaka no yela nga mungu ayeli ope Gabriel yaka no est-ce que bana bi ba eda ko to sala musano yo moko ya pesa mai to sala yo so mona pe ba tout la neti nga bana nga pena mibali presque e ko tenga mama simoko na solo bana nga pena mibali surtout o ya mibale abane pena ko tout nga be pisa mbisi tika bo po ibiki musala ngo to zo lela. OK c'est ça a ko tout nga be pisa lo moi si voilà on o yoka so ba jeune fille baleka ma Mélanie o tumisaka ya die bo po ni ka tout la ko be pisa ko to za moi cité musala ki parate maman musala ki parate o moi si o mobali en tout cas bana nga ba sunga nga makasi ya mibali voilà tout là o liboso parce que zulanga misisa on a liberté vraiment na boss ne ko tuna pesa ni bozo ba misisa wana ba machine machine à foufou neti mwana nga liboso azuka zulanga misisa otina liberté okina leki ne oya mwasi bakei baloko tiongo na ba machine otia na ba saki très bien ba oya nango pondeza bolo to lelaka dans la machine on a somba na bolo to somba te OK kala to da somba misisa te mais siko miseko mi yambo on va combien pe siko to somba neti ça que ton d'abord on se met 3000 hein 3000 muto boye ba ina au PC 2500 OK des abos tout ça dans ba stock to tira bopo bo réserver déjà OK on tombela moi 5 jours moi 1 mois pe zo sunga o pe to za ko soma ko 500 mais siko papa mo bo sunga biso kuna asemba na kimbangiste voilà do yepe na commencer ba na ba keba a 5 mbongo te balongola basalite wana. OK maman mais tumbeli oyo bosombaka ngo tozala mutu mo basala asayela yo baka bosombaka tosombaka tumbeli omoni bana mabende tosomba ngo pana bango batono pe tosomba pa bana mabende neti etumbe ko za neti combien bo etumbeli bo ndeza bo bateka ba nango ba 20000 amsu $10 OK donc so bo yeba ina ye au PC 15000 bon tono to ba no 15000 OK suka ba 8000 ba 7000 muto yeba ina ye o yeba to tekela 15000 onde to chichi batono ne ba musu ba pa yibelo ka me na te ko so ma biblo na so ma muyibite so ba so me muyibi ba ya okanga ya solo yo ko to ba makambo wana te biso pena presque to tumambisi to so ba ka bilo papa to mabende très bien voilà bano ba kuma bela mabende mabende somba voilà na posa oyela nga tono très bien ba tono yango OK mon réseau la biso on a réserve déjà voilà to tumba ba te beleti ba musu ba tumbite ya solo da aza bina wengeko biso tumba oh là là moi ya nga wala kuna leki na landa nga en famille wala vandi wana mwasa mwana nga OK tozala 6 personnes to tumba mbisi na biki to ya susu mugo musu to yakuta bango no so mais maman etie combien minutes wana to tika nanu ebele après to ya suto loba ponga pofana meka na mege vida kwa ngezali no je sais mbunga lia ngona fufu fufu ezate po je sais falia fufu ya lia kwa ngate ah moi je fufu wapi je sais la somme fufu malewa kaka chou ezate mais abiso dozela après combien oui après ba 10 minutes bozela ka te ebela non ça va les tozongela so fo la on aubergine kasi fo aubergine ça musu ba mocha ni dongo ngai voilà la ba ngai te
parce que Kaitan au salon aubergine non pas kasi tu sais qui peut moi le roi au sol la boye aubergine pèse à la moi musala si ko ndeza bosu na koto ebeli na tie o comme ça ko si mala bando aubergine problème tout aussi na biso vraiment tous aller voilà très cher amis internautes ya biso podcast toujours na kati ya quartier Kaluka bisika oyo teko sa découverte ndenge nini basala rapenda Evida Badio Avenue Wamba OK to kaka Evida Badio to yaki to baneni basala rango boki bino bepisi batiaka boki bino mongo babilo batiaka ba moto batumbela rango tout ça vous comprenez déjà que TV za radio mais ti mota Evida ebela biso peto goûter ango neto message ko goûter mais lelo vu que alors pipi so na goûter na lo baso mingi te bo ngongo ko kaukanga vous allez toujours brancher pe connecter na chaîne bolinga mingi ya biso podcast na zo na bino kala mingi te merci beaucoup. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondi malikolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me koli Forever grateful I'm counting my blessing Ba wedi wa begin koze leki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande bisi to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The come is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange Koma ko yemisa ngai Liwa ya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Ya bisolo kumuto pesa na nkolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamuna koma komuna kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zati Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zati Ya kolobe zati Ninga kolobe zati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondi malikolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me koli Forever grateful I'm counting my blessing Ba wedi wa begin koze leki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande bisi to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The come is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange Koma ko yemisa ngai Liwa ya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Ya bisolo kumuto pesa na nkolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamuna koma komuna kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki déjà kuna moto Fayi awa moto musu expliquer biso na comme les belito
o chanson on susu on ka ndenge zala to balusa ngo ndambu voilà soki ebeli olongoli ndambu wana simo balusi mosusu wana OK po eza na fo ebele ekota moto donc neza ina moto wana jouer rôle mususu après olongoli kuna ale na ngo awa ekauka te o wana ezaki tono mosusu pe tono mosusu OK dans la minute déjà tout dans les bons to goûter na biso ngaye le no le vida badi mais nga pona le ona kwanga nga no le ona badi te to longola na moto ebeli ebeli sikoyo boy bande ni kebeli to yebaka par rapport à ni couleur to bogutaka ngo to nde ndenge changer couleur bodi asebeli OK na ko tuma ngo pe na lango te po da na liango mingi yo mingi olembi ezaka bongo na liango pe na liango pe na nko po to liango trop te po bino za papa ko bolia mais la préférée na moi mukeli yango pe parce que yo lobeke bana mike balia pe vida ouais na moi mukeli vida na parce que bana poto ba ozela ba mona mwana muke azoli vida le wana otela ya lia nanu apa biso lia ifali ya nanu que yo na mkolo ye voilà que na pena bongo ye bébé ça va alors ça ne fier est-ce qu'on lia na est-ce qu'on boya te boya tu wangu balinga makasi balinga mwana boya tela lia na te apa biso to lianga de no kinzala déjà na so na mo biloko lia na lengaka na we de ko lenga mais nebi ki bato ba ignora évidemment ba mona ndie to le biloko salité par rapport à ba condition ba nzinzi ba yaka le côté wana nu tifoide te mama na le lo tifoide na kebela na ndako bamona ngo lokwa musala salité mais biso moto yebi musala na biso ndete lo mo ba ta passe tout ça bato bele ba finga biso evida solo evida boye ndeto sala ngo boye ngo kota na ndako to simba kopo soko simbi kopo seko soko ida maboko OK ndeto sala ngo faut à distance na ndako OK ndeza bu ndena zo kota na zo bima donc maboko na déjà propre na mo pe na ngina comme sur les villes mais maman ndeko soko ça évidemment chaque jour est-ce que solo ni kaka mana ni to ndenge ni mo ndeto sala ngo bilamba ona salela ngo bilamba mususu OK ope na ketekela mususu OK na oli keteke bilamba na saleli mbisi yango pe na kene ko kotekela po eza bien te fona changer bilamba changer bilamba na ya propre na lati na zo parfum na pomper o ndima kutela sangi eza pe na bo o kota na ndako yo kata kopo sola mbisi te ozachi nasi le ba poza ka ndako ba so te be na koti na yo kango na pose bokota kasi na kota na tembe nga pe na ke kota na pale na ta so sur les vides za ndako ba permettre nga na kota ni kopo eza na sur les vides te toc oui entrer na koti kota o mona pina yo moko oh ça va ça que mère à côté TV za radio te c'est bon na vina odeur ma bête mais bato beba lobaka trop oh ba sala refida ba lumbaka solo ba beba ndako na bango mela mai te ko liate benga na kota ndako mère na vina nga solo ma bête to continuer to évoluer na biso pe tu ameka no evida ameka no evida parce que beaucoup miselinga ayo kana pipi ba soka essuyer na misu na ngase boko c'est soka mélange la lia ngo chaque jour ya to tirer na aubergine ya ko ba ma lingo aubergine ya to les vida ba kilia la ba les vida OK na tcheli tout na aubergine mais maman voilà maman osta o chela biso ndeti ni wana litungulu citron OK po citron ebele balinga mbisi na citron citron za lokwa vinaigre rôle na eza ni na mbisi et puis ça le roi vinaigre OK ba mususu pe balinga te batele citron moi mutu mususu te na mela kisa malaria o tiate c'est interdit interdit so so da meki mbamu daitu ngana yebaka te mais mère ndo simba maboko mabete te mabete maboko ida ko simba ka évident ya solo e kwanza mutu te kwanza loko te ko sauce na ngai aubergine ba wanza lo pondo mamela ni bwanga to le évident na pondo ya aubergine légumes voilà ndo osala aubergine de omeka ngo mungu to ebi déjà dose ya mungu ta na yebi da dose ya mungu na za kibi na chaka elegate biloko mungu epesa ba tension tout ça na yebi na ko lexa mungu te pour ça lexa mungu mabe vraiment aubergine biso to lamba biloko epenga posa pena ko liona liango lelo na technique aubergine biso to lamba foi uye monana ya solo po mbisi eza sec OK wili po mona po wili c'est le roi rola ya sauce moi soupe po wili yango ngalisa mbisi vraiment de la teboye allez nous sco pilipili maman na tika tuma loba te pilipili oh na mutu ale mundongo na pilipili nini oso makasi te to tsala so mundongo te pilipili ka pamba na tout on a litungulu kaka na feuille alors sentiment vide faut soyo kaka faut pimer soyo
bana poto en tout cas vous hésitez te moniteur botal l'émission moi tourne qui ne bon mais ça moi vacances vous pas mais pas appeler sa numéro si vous lier livrer livraison pesa nango donc elle mara et comme il attend na lia rapena donc botiki la ngata na lia après na souka to sala ka neto message ko sala et c'est ba commentaire na bino mata ba partage bo liker na zana pour na bino toujours na milieu na appela bébé faut lier donc à suivre non ouais ngwana ah tout le monde na bébé il y a pas na c'est afanda bébé fanda afanda la porte ya liana Montréal je la ngapela bébé on nga zo le vide parce que et loko za na pilipili makasi mais moi ara âge ni maman 2 ans moi na 2 ans on le vide voilà toke non ba to bébé ba nini oh bana mki ba la te ba sene bébé mange mais biso bana biso ba liaka bébé lia ya to ndima penda te feza radio te bomoni mwana ya lia mais faut sur ata maboko ba miki ba simba ba maboko ye ba ni da ko doda mama so na maboko asura no maboko po ba miki basimba bazelo basimba bilora mabenyo so ane pesa bana banyama tout ça biso la ba parents to yebiti donc moi avant lia faut sur la moi maboko ata uti na parler asimba tanzelo to so monga moi na lia c'est très important pour maboko par rapport donc yo to mona bébé ozo le vide la vie que tete Elisabeth bébé telle émission oh elle mara yo comment émission bilia la tête tout ça la émission c'est un rato goûter ko goûter on est par rapport à né mouton lo l'interview to yeba si réellement mambo besoin surtout le kuta to pe sa bébé on moi tamuke ali après biso ce que to lia ka ndenge zala eh bébé bon appétit hein ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokaba en tout cas bomoni bino moni to lie ensemble la bandeko a bon beta pe solo par rapport à bilo to lie si dit au meilleur ça a vu combien là comme na suka na sisi na nga on soit non ma beaucoup tout sur la bien mais on a savant bana poto en tout cas vous tenez biso regarder parce que par commentaire bon ça les arabes oh bozo lia bandindi bazo mata typhoïde mais sans quoi biloko faut to lia ngo parce que mon noko za na poso o chanza ba goût le lo lie bo wa kito za te to lia arabe biloko moko e mo ina kini bo ma photo pe na kaluka po kito so mo ya te mère appel numéro pour contacter alors livré na par rapport donc biloko la lie vida mais d'aller on a boule Thompson au tumba pour déjà monsieur goût même plus que Thompson au tumba filme qui toko bon évidemment et puis ça tiaki en tout cas vous avez sur la maboko na téléma tout décortiquer on prend ça des annonces mais après avant ça nyo soana moi balader appel pas bande contrôler na ba wa petit non mère ba point donc nous calamité merci beaucoup bon moi ce que dans silisi kolia evida na li on a kwanga na bande retourner na bango ensemble bango pe ba me ko beto na lisolo est-ce que biloko ngo ninga na yo ke ngo pe minoko na bango pe go nga na yo ki na ebité oza bien nga pena et to zara zara ninga bandal murada to kutene siko ah wa encadrement ta cadre biso to liaki pe na vie neni ko na sepeli ko mona mo pandisango vraiment OK to lie vida o mona ndeni bon yango pena no comment yo déjà mo pandisango lobi déjà nyonso donc mangoko to pona mère zamba pese makasi a continuer bana poto ba mbote belé kaka bolanda la chaîne bo s'abonner massivement donc merci beaucoup OK merci beaucoup vraiment tout ça kana bandiko to lie na ba ensemble tout le biloko ndenge zalaka ya bonjour en tout cas biloko to lie vidéo ba critiquer biloko salité biloko nkele to lie ensemble na bino sur 10 euros pesa mère combien sur 10 pour nous on a PCP nous notre on sauté Ata 50. Yo, on faisait 50 sur 10. C'est comme ça, on peut se 90.
Ok, est-ce que pour na bato bato lire biloko te pour na typhoïde banzinzi tout ça pour na yo ko lobeloni. Pour ngai ezara selon mutu na mutu ana ndinga salela mais na moni vraiment basala ngo bien. To moi pe ndinga salela, so basala mama papa mais biso to moni nga sala peut nyos. Voilà. OK, merci beaucoup. Vous êtes sur le basu que zali. Moi dédicace. Na boyi kana bato baye bingana o baye bingana tena fesi ba mbote bele. OK, merci beaucoup. OK, ndenge kwa lobi sur ça en fait sa mère 90. L'appel de Romusu Mupanzi. Ah bonjour. Oui, bonjour maman. Papa to monyo pe awa to liena yo awa vida otoni teno toki. Est-ce que évidemment l'équipe est sur son goût? En tout cas vraiment mingi ya koloba vraiment ezate bien ko moni nde tolier. Donc mère même biso vraiment likolo makasi donc danger vraiment mère longonya ebele talaka ndetika mbisa mai ndetika donc mère musique. Merci beaucoup. Je suis beaucoup pour ça commentaire. Il y a ça commentaire elle émission Ekota. Je suis en commentaire. En fait on lit pendant je suis je suis sur le qui me sera moi il mange to tikarabo to lit aussi ça prend il mange. Bon mon niveau TV za radio te to bande pe ne expliquer bino le to ye na kati ya quand luka pour na relax ba tout ça découverte ndenge nini ba ça la évident o ba te belé ba sepela vraiment ko lia ngo te ba musu pe na ba lia te par rapport à émission et puis ça va plaisir pe sentiment ko lia ngo ba lobara o évident ba ça na ko pe la salité. O so beaucoup pe ba ça la ngo ko lia te menga elle mara na pe ba ça la ngo par rapport na mona ngango ça na bien quand même na lié ce qui c'était ma case na lia na ngate bande ko so bazala posa pena bolie vida mère za kaluka a na zonga ko solo na ye on peut sa contact na ye a livrer rapide peut-être boko banga ko to kunu la fort ya te mais on so pe na bande parce que frontière za na respecter nous sou bien sur la bande mère ko kaita a livrer ka ndezala bana poto ça l'exercice qui va parler bana ba fou na bino ozuma poisson ata ba kwa la communauté moi poisson ko ma be vida ozi poisson tambongo ozo na mbisi tout na forme de solingi o sait que exercice mère avec ingrédients lo baki wana o sali tu na fou e misagu o bisolo mais na ibiti so na o kokani mère aleki baba c'est belle na olamba evide yiki toko bo boso pesi mbisa mai boso bisa tumbelo bolinga wana à suivre vraiment réel zwanga to conclure na maman des alaka to décortiquer déjà par rapport au na terrain après dans ça des annonces pour nos ciné ba yike tango émission kota ka bo wela nanu ko aimer au liker, au partager, moi commentaire, on peut savoir sur ma casse, il y a aussi biloko qui totara, tu as début année 2026 marambouezali, tu continues à frapper émission il y a évident. Nazo ndo calamité, merci beaucoup. Voilà maman en tout cas merci beaucoup Penda. Biloko na lien na tori na komba mo kilo. Donc faut son randa na lala. Ni na no penser les vidéos mais c'est la goût na yo ki na goût mususu donc. Et misi ku moko bolo kwa poso ko tumbo ngezo ni na ebité. Bande ko pe ba défendre ba bité ba pesio pena longo ni apena pona. Nous avons évidemment qui tourne habité sur le lobasu que ezali et puis il faut passer numéro de téléphone na mode ya bana ba passer numéro na ko loba numéro mais par rapport neto yaki to baneko ne bandeli na so ya mibiso non ki toko to lie bien to tonde biso nyonso na biso le lobezali en tant que yo o tika ba évidemment le loba ni ko pesa ba bandeko ba zo pena ba zo ta Rolanda émission au partout parce que chez nous monde entier est là ngo blaguité le bara ndenge ezala toujours en tout cas na pesina merci pour na ndenge boye ko pesa musana nga félicitations voilà nzamba pambola bino amen maman pesa pe un jour pe bokoya lisuki mama ni la pesi biso mbongo très bien ya carton makwala au salambisi pour eso voyager boy voilà en tout cas musana ngezu valeur merci beaucoup na pesi pe na bino merci voilà na pesi pe muto oya pesa nga mayelo ya kosalela mbiso merci pour ça y est na kosala mbiso te eza pasi na osala voilà baza ba tebete bela mona ndio bano yake ozo mona ndio kima non ko kate milinga mais yo za rate toujours na za na sagesse osalela ngo voilà l'intelligence on nzamba pesa nga na bo okina bosa na kutu obaki mutu ni alakisa musala mutu alakisa biso musala te to sala ko teka mapa et to teki mapa ba boulangerie mi kimi ba boulangerie kanga mi mundela kanga journal ye to komi ko zomba pa na pete to zui un moment pe comme il passe très bien et ma pe comme il passe to moto bo la bala ndeni voilà bokelo bo zuite bokelo bo zuite te grande sœur na biso azava na caché 6 OK yende mdaki ne ayaki na intelligence OK ayena sagesse ya osala musalo bien habité to teka suma pate ba leki nanga to teka suma pate to ba no sala vida très bien
liboso ye muta bandaka aza na Jamaïque lelo so nzamba pamboli ngande bili boyebo en tout cas tokende kotala ye amen merci ye nde pena muta ki pa na musalo kati na lupango bien tina ndenge biso aleki na ye to bandi ko sala ngo to bandi ko lesa bana très bien tangisa bana voilà na musalo en tout cas pour moi lukuta mabete nzambe apambola biso amen so to teki nzambe pena pesa biso penza makoki eza pe ki ozofuta pe minerval mwana pa komi na 6e à 6 pe azui examen d'état ba tie poudre kana ba finga so bokoma solo likolo tumba mbisi to mona musala te papa ne di pona nga nazala nga na mobali te bana bakoli papa kufa ya 4 ans na mabele na mona sumu do mobali na ngati kenga na musala atike nga na musala oyo na mona sumu sala ke sala te ok so sumu mobali pa na sala suni vraiment mbongo yango nzamba zo pesa nga yo fele na zui na mutoki na nga zo futa minerva na bana tozo lia pe mwa muki nzamba zo sunga to suma ko mwelamba to lata ate beleza te me muki na tuka to sungama très bien nzamba sunga biso mwana na pamboli bino voilà merci bino merci ndebo mimi en tout cas longoni apona musala na ngai eke liboso nzamba pambola mona pe na koki epai mo babenga na voyager voilà ok na pesi nzambe merci voilà na pesa maman numéro maman bana ba pesi tara maman bana ba sala ka téléphone na ye numéro ezali plus 243 090 ne baba tout le monde 0 plus 243 98 48 26 898 na bande les ubandeko boso boza pour ça maman a livré même évidemment to bo benga bo tuna ye boza pour ça bosa on anda ko exercice des armoires rappel bo contacter maman numéro eza na WhatsApp pour bande ko bazali banda mo kamela kini moi pe normal pe zali na bande les sous plus 243 98 48 26 898 on a ozambela maman Mélanie Boire donc vous appelez mère au bengaé par rapport tout ça là on bon poto la que TV ça radio depuis on a podcast sur le terrain tout ça l'émission na souka on faut monter sa numéro na vous appelez na besoin au solane ça c'est pour solane pour rien non pas na biso non et na bon ne so dara pembe toujours mère yo to lié to tondi si ko to kabona biso na mère na ebite soki okobora mabanga izala mabanga te bora to modeli to mo 3 libanga ça na kitoko en tout cas ya mingi le bezate neti libanga ni nobwa na pa mo da nzambe yo libanga muna no nzambe amen maman na musala ya pede ke liboso voilà bo musala o un jour ba ko be nga pe na mboka mo boye na pambwa mi pe na ke liboso likola musala oyo ya usuko na pamboli nzambo nenga apambola bino mais boso ko bailo ba mo pona bato ba boya ko le vida o ezele lokwa nkele lokwa salite message ne ko pesa pona bato wana babanga ko lengo bibilo ko salite yo sko sala ngo biso mo be si le to mo nengo sala ngo ma différence ezali pesa ka lilo ba ne bato ba boya ko le vida ba boya nde bilo malamu no suko linga te ko lia ga misuni très bien misuni mo folia apelo ka filmer voilà batumbi ole mutum so mona pa benga evida zo ka soni mais lelo ba ko benga biso très bien mona za kata lupango so neti nga pe na presque ko ngo solité na bele na ngo penza soki na neti na komi na kankokolo na bele na ngo evida eleki très bien o muto za na ndako foye ba ke evida zo leka voilà o mona so muto na kata ndako bima foko rido evida yaka o mona pe o mona kuta ko lia onte mafa somba très bien au moins to kinatile ba KPM quand officier to teka mbisi on m'appelle musu moi c'est mukonchi on m'appelle musu be major ba bengi ba vandi ba sa kata terrasse allez ba sombi ba lepena ba ninga na ba tuno mamo za ba chasser na sa ba chasser papa na somba na mimi na bana très bien bana ba linga ngo voilà ebele to teka ebele eza na gombe wala na 24 wana na IEC to teka rapé au moins quand tu as le collectage d'asa moi qui en zo kita malema ya comme na portail ya bengi yo o tekeli voilà o te beye ba liaka e beye ba zo boya boya kati to sala ngo kitoko voilà to sala ngo bien mutum so mona so moni ya mutum so mais so moni pena ngama Mélanie fongola na fongoli voilà so ka tali propre évident propre bergine en tout cas maman so debe propre habillement Maman tia na sombika pour la monoza propre biloko poseli propre na mutu pe propre en tout cas so to teka évident faut changer à bilamba merci et ça là ba maman mususu voilà okomona azoka teka bizarre azokwanza ba salité souki propreté voilà alati propreté donc moi ba benga yo exact omona mutu muso alia que évident ça la poste là mais so atali ka apparence na yo pardon so atali apparence na yo moya somba
ezate po azapa na pose vida na saki pa na pose vida mais na mona maman moka le gars qui a sepelé na ngote et là mona yo maman melanyo le ko ça propre donc ça nini asombi voilà c'est maman blo ta kitoko pour ça bilo propre bilo bien pour ta bien pour c'est ça biso biso na vela mo pa mo ba uti mboka mukili akoza la pose nango elle era bengi na sombelier aller voilà donc ezap na bongo pour la mais vida penza na bandi ko publier que en tout cas moi sur la salle que vient tout à propre bien les rapport dans ngate même sunga le na salité lobby yo sali encore pour mono na nzela ba bengi yo ba so belio photos à la propre na musala biso pour musala biso pesa biso mbongo voilà ba finga musala salité mais pesa biso mbongo pour na ngate nzaba pambola pour na musala merci beaucoup maman les biki ba benga numéro non le roi de monde entier yango ba benga voilà très cher amis internautes nous bara toujours 2026 yango ba merveille na ba vrai na nyonso boza partout dans le monde wana opesa na ba merveille ba patron na biso ba boss na biso lokola mo boss Roni Malundama boss Yannick Malundama sans oublier boss checking na Londres da simbi ma solo réalisation ko mekate pourquoi pas na pesa ba merveille na la famille Mathieu mobimba na bon maman Laura Chou motema ya boss live famille Mathieu en tout cas ba merveille na bino ba merveille na ba vrai na nyonso vraiment mon vieux Bijou Lulendo Argo Makaya na France na Paris Freddy Ngoma le coutumier base privée Gloria Gonda la fille en couleur ma famille aussi famille Mialou ma merveille ba tout nyonso ba soutenir biso penda et elle m'a vraiment la prière ma motivation et surtout ba boye na biso de message juste sur émission Koti bo partager bo liker bo commenter en tout cas na souhaiter bino ba bonne année 2026 yango ba bi année oyo ki di baté bon ça va concentrer ça année moi ya boulot palais ça c'est distrait na capella on va ninga ba peka comme yo simba kiss et tout monde a loin on monte to quitter sur le terrain to lobby pe maman tali vide vraiment tout ce qui maman des bandes tir saisonné azo pesa biso explication be pisi ya tchai be ingrédients tchai ki tie mati na moto tia fumé ngo to lobeli tia ça l'aubergine na kati be pisi ne ba matungulu a servir biso to lien en tout cas pour na lobaka ka to linga rofinga kabilo ronyo sauter parce que réputation déjà ikena mabe que mutu suka zo le village ça na moyen te ça na mbongo te ça pauvre non munoko singa faut goûter kabilo tout au kuti et lo ka goûter les ara musunya mutu parce que le mutu siko za ndoki ande ya mutu nyonso to kolia na biso ba nia kuto ma olia manango mais tout ça encore pour nous sepesa bino bana poto bo hésiter te ndozaka na mikili bonso yende tikini abela mère na chombo aroyati place au femme peut faire na base on a eu le vida à livrer au tché muke ne ka ndenge zalara biso na kini bilengi le loto lie vida le to lia nini et c'est bon la toujours branché na chaîne na bibo ngara mingi il y a biso podcast si ma caméra zaki bongo na mon caméraman privé Josué Mbungu mwana mkile bangenge na on a mona mbama notre réalisateur il y a de basadisa ba bonne fête vraiment tout le bakaka sono na kufite ceux qui penzambe azongite ngai na bino to kokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye. Yabiso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to wuti nini te to moni na nyonso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya mutu ya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te mo misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te mo misale monani